D'accord, je t'aime ici. En fait, je te le dis. I love you, baby. Je pense que silence. Oui, madame, on va décider sans votre cœur. Voilà. Enfin, Kofi Olomide Mokondi a officialisé mariage na ye na Cindy Lecoeur. Baïki Balobi, oh, papa Fiston, a officialisé to babalani. Mais quel niveau de contradiction? Cindy Lecoeur yemoko na ba dire na ye alobaka, akutaka Kofi Olomide a déjà divorcé à cette époque. Or, tout le monde qui awa Kofi a été signé divorce na Alia après kaka Covid. Akuta qui est célibataire officiellement na ndenge nini. Et pesa ki biso mutu ko soya ko sakalate alors to tikala ki na obscurité. À notre grande surprise, avant-hier seulement awa, c'est là qui samedi n'est-ce pas na commune ya Gombe et pas wapi Kofi Olomide aye ko bala Cindy civilement. Mais qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Kofi a sali yango nanko pour la Sabino Kalingi Cindy, moi la musala ya koluka musala a commis première dame et pas ya Kofi. Et peu si batu kizunguzungu au comprendre te Kofi alobi Cindy nde akokunda ye. Est-ce que babala di communauté de biens te va bien séparé et kosalama ndenge nini. Kofi déjà presque 70 ans. Kalamingite, il va partir. Est-ce que famille ya Kofi oyo bazali ko kumisa Cindy Lecoeur lelo entre parenthèses soki Kofi azali shooté? Est-ce que ndako wana est-ce que bafandaka ekotika la ya Cindy to bakosala ndenge nini? Ba question soana epesi bato mutu ko soit yango to ko tenter ko analyser yango lelo. Mais pourquoi est-ce que mariage ya Cindy na Kofi ezali ko tukisa mitema ya bato? Entre-temps, Ali a pe abalaki, mitema ba detukanaki te. Baiki ba koloba oh Ali azalaki mwasi pe ya les boukabuya. Les boukabuya, je crois quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Fali Poupa, est-ce que c'est vrai que Cindy azalaki chérie à Fali Poupa et que fallait aller ko vendre pas maman à Kofi? Maman à Kofi là, Kofi ba ne ko ba de Cindy ba ne ko ya pas Fali. Nde azuye to ndenge po to yebi yango ba musicien mingi. Ezalaka nango ndenge wana leader intel abina danseuse intel ba danseuse tant bayaka koluka musala to ba musicienne ba lekaka liboso na sécurité po okota na kati ya lieu ya répétition sécurité soza kitoko peut-être akoki kozwa pe asakani na yo po akotisa yo kaka soki okoti peut-être chef d'orchestre po akutanisa yo na leader bakamemi akokoleka et tant que leader akoko mona babaka nini oh leader azolia wana etika dia miko apamba to sakana de ko sakana ba leader mingi to yebi yango ba soki ba bino ba danseuse wana ba leka déjà peut-être ba musicien to na ba sécurité to na ba garde du corps na bango. Est-ce que na ka Cindy ala kindengo wana ate ala kindengo wana mutaka na passé na été? Est-ce que ma belle ezali wana Cindy baba na Kofi Olomide yango to kosolo yango awa enfin rappelez-vous et c'est que Cindy avait dit après tout foutez-moi la paix ayebaki de loko salama donc baba ni mutu abombani alekio na mayele Cindy abali na Kofi civilement donc comme pena officiel sika bumbura matana yebi ke mwasi ya Kofi zali Cindy malgré que tout loué lobaka soki ofani na mwasi déjà 6 mois akoyo mwasi na yo mais aussi comme officiel. On va en parler dans cette émission mesdames et messieurs.
Un fort, je t'aime. En fait, c'est le début. Kaka na émission oyo tokosola makambo ya matanga toyebi ke ba artiste comédien ba oti kotika biso je crois 3 to 4 boye alors na kata bango ba négliger matanga ya bato mosusu. Je prends exemple artiste musicien comédienne Nelly Bokechu oyo asufaki akomaki kosenga mbongo na balabala ipare koko mwasi ya Koko Bilali donc akufi abandonné à son sort mutako aider à santé yemo Koko Bilali téléphone ezate donc il y avait pas moyen ba artiste ba boy ko contribuer. Imaginez ba artiste comédien de basa ebele wana bango nyonso surtout ba contribuer kaka $200 et $250 à pamba pour matanga ya Nelly misu ba tete ya to kotanga ba komba bato ba contribuer awa. Or Nelly akufaki ye moko te kotoyo Caroline Ikwape akufaki wasala groupe Sinark akana ikobota wana nzamba sali ke mwana tikala yi akende. Pourquoi est-ce que ba contribuer et pas ya Caroline Ikwa ba boy ko contribuer et pas ya Nelly Bokechu pour bazaki na succès ndenge moko te bazaki na valeur ndenge moko te to ndenge nini et comme juste à deux poids à deux mesures et pas ya Nelly mwanda mbo ba contribuer wana mukeso de $50 il paraît ba yibi yango lisusu bato bakomi kosala commerce na bibembe ya bato a chaque Congo tokotangela o liste ya bato oyo ba artiste oyo ba contribuaki na matanga ya Bokechu Nelly awa kaka na émission ya lelo. Osimia limeti pembene sase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoye Télévision bisika nyonso bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois kosolola makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala ngai babengaka ngai Fiston Pelende tata ya Sedek lokola bomoni yango kuna toboki yango na sommaire bomoni yango pe na miniature spécial mariage civil ya Koffi Olomide na Cindy Le Cœur baiki biso bengaka ye Kandi komone ya kala Kandi biso bengaka ye mwana ya musala mais je sais que bobana kozela yango na ndenge ya kosakala te descendre de cloche lelo yo ba vérité ebimi la vérité têtue siko qui du vrai est-ce que ali Cindy Le Cœur ozaki calme abana koloba kutu te alobaka te mais alobaka tangu manike atushaka makambu oyo ya ye na fali manike alekaka alobaka que Cindy azalaki mwasi ya fali et konso akenda na ye Cindy même alobaka te ayaka kobima manike yo ko assumer makambu zali koloba wana à l'époque manike étant quoi Kinshasa et par après manike a été arrêté et konso webni le cas qui on pas libérer qui avait poussé Cindy ya ko koloba ndengo wana la sortie médiatique au dire ko sumbala oyo alobaki makambu na ye carrière na ye et puis ye alobaka liboso ke akutaka Koffi célibataire na éviter célibataire d'une manière officieuse to officielle parce que soki muto abalani civilement moi sina mobali ata bokabwani boye na ndenge ya coutume et pas mbura matari azali na lukaka marié moi si to mobali soki bogendaki na civilement na ndenge ya civil mais pourquoi est-ce que Cindy alobaki akutaki Koffi célibataire kaka na ndenge ya
ya kimutubwe ndenge na biso africain pour être célibataire to azalaki déjà divorcé. Oh aloba yango kala soki tozongi na bilili tote komona ke Kofi na maman na biso Alia bautaki kosala divorce kaka après Covid. Mais na ba date o sinde apesa ki biso ezalaki yango. To simbi maloba oyo simbi uteye koloba. Na dernière sortie médiatique na ye, nga la simbara wana. De après tout, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Babalaka mwasi pour la beauté extérieure te. Babalaka mwasi pour la physique na été. Oui, c'est vrai, physique ya tiraka. Mais mini ezalaka aspect intérieur, comportement ya mwasi. Est-ce que na ndenge ya comportement, na ndenge ya kolamba, na ndenge ya bomama ya kofana ndako ya libala, Cindy na Alia nani aleki? Alia quand même, mama ya bana Misatu, Saint James, Del Piero, Didi Stone, après si Fofi bana kitoko. Est-ce que qu'on fait à l'aise dans mariage Joana par rapport à Cindy, on ne peut pas comparer, comparer à ex na siko tetouye bien, très bien, mais yemo Kofi mutakoyeba. Soki andimi na ba dernier moment aza Kofi comme déjà papa ya Ajasuka. Ajasuka andimi sika bwena ndimi te ata ba ikoloba Cindy la Kofi ba osala aventure Kofi azoko sala Cindy ba aventure azoko longola stress ya Ali et pas ya Cindy mais nandimi te ke Kofi ko tika sous Cindy azo moi c'est na ajo akomi nango ye moko na ba interview na koloba nini que non Cindy ndem ta ko kunda ye ba polémique tourner autour de ça. Babala na wapi eloko moko te bayiki kuti balobaka na babala na la poto monte Cindy ko moko ne poto azo mukanda babala na civilement est-ce que c'est vrai babala na ki to babala na kiti lelo to komona ke oh pémité to moni yango officiellement la commune ya Gombe Kofi Olomide abali na abala na Cindy to moni mwana ya Kofi Olomide la kiwana minu famille ya Cindy bala kiwana ba ye babala ni comme officiellement est-ce que babala ni ezu en plein mususu ba comme na niveau mususu to babala ni pour la ko prouver ba tout to qu'est-ce qui s'est passé ba o ba le ko tuna wapi ba photo ya mariage ba photo bimi suka ko suka ndenge nini makambo ya Kofi Olomide na mama si na linga koloba mingi te na ngaka bino ngai na bino toyoka descend de cloche pro Alia mama Yolan Balengo la télévision na pro Kofi ya bakatali fan ya liboso ya Kofi Olomide numéro 1 ezalaka ye mon ami personnel le commandant Kongolo Anderson de Djobour mobali ya mama Kofi Kongolo Omo ya Pierre Kwadakoraman troisième première dame mama Kofi mbote na yo est-ce que la troisième première dame mbote wali bangeshi yo apna mutu kene na ndengo wala na pesi mbote mon ami personnel le commandant Kongolo Anderson de Djobour cabine courant 6600 volts à voix digitale soki oboyi batu na tono basude mbote na yo honorable Mbote, honorable président Fiston Pelende Tata ya Sadek, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud et mon ami personnel. Mbote na mama Rina Pelende, maman Oyo, akabaka kolika mama Denise Nyakiro, pe kolika mama Olive Lembe. Lelo, biso batutozana, na ngambo ya vie quadra, tozani na sengo, latino mobimba tozani na sengo, bandoki, basuki. Merci. Bandoki Basuki na emprunté maloba na yo honorable commandant Kongolo Anderson de Djobour makambo oyo epesi biso mutu koswa Cindy le kera le kaka aloba kutaka Kofi célibataire ya marqueni parce que soki mutu abalani civilement atabo kabandi de manière officieuse il faut mbula matara kata makambo pona yoko mamwasi ya mutentel ya baka kutaka célibataire et ba rumeur bimaka basi babalanaka yango Cindy zo mukanda boye nzoka zaki ya solote zaki ya lukuta tu comme on a sikabo officiellement samedi ka le 28 na commune ya Gombe Kofi abalani officiellement sikabo a présenté biso mama si oh bana bana c'est ma femme mais sikabo mbuna matala yebike azape femme na ye lecture na yo lokuta za utaki wapi et comme maintenant niveau c'est un vrai babala kala qu'est-ce qu'ils ont fait et les kindengeni basali mariage mususu to ndengeni basali ka
to basala yango kala déjà ba yena ba image pona batikisa batu koloba to comment ça s'est passé dans lecture na yo sur situation ya mariage à Kofi Nengeni. Voilà, merci beaucoup honorable président Fiston Pelende Tata ya Sadek. Makambo ya mibeko biso ba auto ba juriste de maîtriser yango mingi te. Yango mona souvent tant on a na radio le côté TV la consultaka maître avocat maître full Féline Toto oyo aza disposé ya ko intervenir na émission oyo soki maman Yolanda Chetembe na makambo oyo na koloba awa. Mais maman Yolande a comment na muta vivre la musique atika fali asaleli makambo vivre la section kala adi yo Pauline yo et tout la mwisi ya zaza. Donc maman Yolande tout la mwisi ya zaza. En fait, honorable président, ndenge zali wana la loi dit quoi? Code de la famille congolaise et le Bénin. Mutu asala mariage civil deux fois. Mais la loi permet à sengi na batu o babala naka o basa badana civilement ba changer le régime matrimonial na bango une fois. Alors ceux qui babengaka yango la communauté réduite aux acquis na bandeli babengi yango la communauté requise ou réduite s'il vous plaît sorry la communauté réduite aux acquis. La communauté réduite aux acquis et le Bénin. Vous allez bobalanaki na partage des biens bobalanaki na bien communautaire bovandi boye bolingo changer yango. La loi vous permet de le faire une fois. Tout comme Batumususu, mariage civil, éviter l'autorité de l'État a proposé à Bango souvent et le Ouya. La communauté réduite aux acquis et l'Ingolobani, et Zagolobaboué. Tant où les biens du mari avant le mariage lui appartiennent, les biens de la femme avant le mariage lui appartiennent, ce que vous allez trouver quand vous êtes ensemble. Et comme il y a bien mis balé. Très bien, très bien. Voilà. Alors, vieux Rambo, na sindi le kir. Peut-être, tant que mariage civil liboso, paponaka, et le homosous. Alors, pour nous souffrir ça batu oyo balinga ronimate ke vieux Rambo bala sindi, vieux Rambo bali sindi, batuka ba mama Yolande balengula. Molonga ni ya papa Kabaseli. Balinga ronimate, alors vieux basali loko oyo. Alors, nègre basali yangwana code de la famille congolaise et ça pour permettre yango. Basali yango ici et puis les juristes ont confirmé que non, la loi permet même que non, beaucoup de déplacer autorité civile. Ayo kosala mariage na bino place bolingi. Dio ko basala na commune à Gomé mais ba ko pour se ba na palais. Et donc c'est la loi le permet. Donc moni bato ya mokili ba maîtriser la loi te ba ya marango biloba loba. Donc talaka branche na PCO oyo et ça va permettre bango basala o basali wana. Si bato yo se ba ko loba. Olingo lobake honorable ngo bake OK. Oyo Kofi Olomide asana sindi ezali deuxième mariage civil basara déjà mariage donc si ça la raison to ezali kuta. Aza na raison. Ezaka ka mariage civil na bango ka o basala wana. Va changer kaka na code de la famille va changer kaka rubrique moko peut-être dans makala balinga ba signer na communauté de biens ou bien la partage des biens comme la loi permet une fois seulement de changer les régimes matrimoniaux allez va adopter yango va changer yango mais badati oyo sindi apesaka biso ka kuta Kofi célibataire boye et coïncident quitté na réalité parce que date à côté célibataire voilà ils qui avant Covid ou après Kofi c'est divorce
na pas Mboulematari na Mama Lia. Ils ont après Covid, il y avait une compatibilité à Badat. Ils ont dit le coutate. Voilà, merci beaucoup. Au moni, nga na zajo. Na yebi biso wa jonne de fonctionnaire. So zo linga mo mo boy. Ah, te mo sans d'être so boy ni, mo sans trop boy. Peut-être, hein, na cha entre guillemets. Ta musindi via comme ko linga ye. Peut-être déjà c'est wana ali assassin yi divorce. Oyebi yango bien que divorce bakata ya omko mo te. Ba pesa ka temps. Boye na ti boye na tribunal pina boye mo te porte divorcer. Bah, il y a une bonne boy après 2 ans. Vous comprenez? Donc, ça, c'est normal. Et puis, rappelez-vous que non, Vieux Rambo, na Ali a divorcé, mon kilié batté. Au moins, il va trouver la maman Yolande, na batum sous. Bah, oui, c'est que non, j'ai bien na ami d'accoutu bien. Ma camana bango, ma bomba yango, et manate, il y a confiné ou sur les toits. Sur la toile, na sindi, na Ali a bien confié, babou yana, mokile barate. Ali a 5 ans déjà divorce, bakata na Mboulematari akata ba pesa na lettre à divorce, mutaye baka yango azala te. Si ma mari fatangu Ali a na didisto na tonton de tonton, ba komi ko attaquer Cindy, comment qu'elle va jeto, ne ma mari fa sortir ne médiatique dans libuso, abimaka depuis que non, apekisa ya bi alian. Makambo sala oyo tika yango. Biso de la famille musicale na basona na biso te. Ça ce sont les paroles de maman Mama Rifa. Alobi bino ba tozo côté la alian. Boye bisaye bisabi ala kisabino que non, azo déjà une lettre à divorce. Ba pesa ba mokala. Ba to mokili bandima ki angote, ba mama Yolande bandima ki angote. Si esenga ki ba mo na ne bidiso na ayo bisa ba mo après beaucoup de temps. Ne ba comprendre hein. Donc année oyo maman nani azo divorce. Maman Ali na Vieux Rambo. Ba yebi na ba ngote. Au moins ba mo tatone ko bisa no no ba isaika après Covid te mutaye bi na asate parce que bazo lettre wana mokili kimia muteba de makambo wana asalite. Mais les gens s'interrogent. Kofi Asa déjà il y a 3e âge. Bientôt, en fait, on ne souhaite pas, mais il peut nous quitter à tout moment. Ndenge le famille et c'est là na Cindy par rapport il y a Ali. Est-ce que croyez-vous que après Kofi famille quoi ko nungu ba ko benga na Cindy na ndaku akozolo ko mokote et puis comment ça s'est passé ba la communauté le bien? Voilà, ndenge zali wana mutu o ayebi eloko bango baponi ezaka bato oyo basignaki ba témoin. Mais na ndimi pe ba témoin to mona ba signala bazoki temps au parcourir nini yana mobimba na ndimi te. Donc bango mo bayebi o baponi mutu famille ya Vieux Rambo bayebi. Omoni ba makambo ebele yaka na ba famille pauvre. Bato bazo déjà quand Troubianza ba liwa ya mutu na bango et yaka ba mindondo ebele te. Bato lelo bazo condamné ndenge lobiana que non Vieux Rambo comme il est à 3e âge. Oui, mais rappelez-vous que non maman na biso nani moi c'est papa Wemba Amazon asalisa papa mariage na kimokolo. Vient na biso Josar Nyoka Longo grand frère ya Kofi Olomide. Auti ko bala kala mingi te. Le monde n'en parle pas. Et puis soko tali écart d'âge ya moi c'est Nyoka Longo na Nyoka Longo Ozu otali écart d'âge ya Vieux Rambo na Cindy, écart d'âge ya moi c'est Nyoka Longo ezala penza makasi par rapport à Cindy. Mais balobela kamote po faire ça na makambo te. So tali mama ya moi si ya Nyoka Longo oyo mama ya moi si ya sikoyo bokilo na ye asa mwana muke et pas Nyoka Longo asa mwana muke makasi. Mais so tali papa ya Cindy na Vieux Rambo écart d'âge ezala makasi te. C'était un papa fort déjà âgé. Donc batozo le belango te parce que kuna makambo ya te. So va nous ça la émission l'autre titre Nyoka Longo na moi c'est une différence d'âge peut-être aux aura 12 vues à Pamba. Mais so cheka la Vieux Rambo na Cindy 1 million de vues. Non, c'est comme ça. Batozo le makambo oyo pour la par jalousie seulement. Batoka ba maman Yolande ba fanatique a failli zo so bango na éviter za ko so bango pour la nime.
Voilà. Maman Yola n'est pas toujours là dans le studio. Peut-être qu'est-ce qui se passe à Maman Yola. Je crois qu'il va nous joindre d'un moment à l'autre. Mais. Mbodi oyo, c'est là, il y a au copain. Yo, quand tu vas Maman Yola, Akimi, ça va mal là, oya. Maman Yola, dans un argument, selon le code de la famille congolaise. Soyez à rencontrer, on est les milieux que ça va. Naïb, ça va toujours, bah, tout que non, on a la maître Feli, ma comme belé à droit dans tout le raï. Loi n'est pas aliwana. Bah oui, parce que non, place aux lois et l'obité, bah, se référera toujours dans les us et coutumes. Et l'ingolo banin. Bah oui, se référer la loi n'est salama, les dossiers à Boyo. Bah si ma carte en France en 1928, bah se référer wana. Et donc à Boyo, bah si c'est salama, na mboka Boyo. Na Congo Brazza, en 1930, bah une solution Boyo. La loi le permet. Donc bah mon basaliwana, bah ça n'a argument. On a appelé argument selon la loi. Code de la famille congolaise. Soyez au contraire de l'Irlandais. Asa mbodite, awya kaka mwana musala, lelo mwana musala marié officiellement civil via petit costume doré. Nza melanga. Le quadra, ya on doit y parce que c'est bon espace T. Merci beaucoup. Est-ce que batu baso koloba tulandi ba de comme sous ba animateur ba de qui ouais koloba est-ce que Nayara Lobanine Kofi Olomide on ne peut pas se voir la face asa parmi les rares musiciens dans le monde et pour ne pas dire Michel Liboso na Congo parce que moi qui oué rapport dans le Koloana a bandi succès tina kibukolo ezo kene tina liwa akata nata mukolo moko te et yango asana ba sacrifice ebele notamment il paraît azwa mabota ya bana na yenyo surtout ya basna mibali et puis il paraît à signer contrat pacte que bana na yeba ko bala te raison pour laquelle zo mona bala bazo ba fiancé bazo boya bango o disons ko te ko soit mobali ya joueur ba boy pour na comportement ya papa donc c'est papa qui avait signé que bana na ye bala te pas bota te ou comment réaction par rapport ya les ondes diabatouane. Voilà, au moins l'homme de la rue à Loba. Honorable président Fiston Pelé Néné Torabongana yo Toraba Master. Ce qui est là, na yo ta maison, na obete le soloté. Ce qui est ta maison. Et ça na ke luka bout de l'art, na ke luka soki succès, na obete le soloté. Yo mona ka mutuna sa pili, yo mona ka mutuna succès si mi monde na succès, a obete le solo place au quotidien. Muto oye beza peut-être muto yo a orienté yo kuna ne muto yeba kenon muto tanga na tsindeke place boye akenda ko ta maison. À part ça muto so yeba asate. Au moins ba pauvre ba osala ba émission ba pauvre muto la maniqué asa osala ba analyse abota na désordre ba na bibota bota ya auto mo route na mona ya mwasi abasale makambo salite na voiture biso to yi mutema pasi mais maman na sepela de mona nga aleke na TV ayo se justifier le bail français malamu. Bango nde mutu o baza posa bana mabota ka selon médication selon ba famille yo na nga tokola oyebi biso tant tokola soki mwana mwasi ya 20 ans bouti il a un problème grave na quartier mais les bana tina ba 18 ans vraiment obota rappelez-vous que biso na époque na biso po bana mabota ezali facilité yo zo ko ni mwana kofia bota so mwana kofia bota ozone. Non, mais quand même, Manu aza mukolo, aza entreprise, aza ba moyenne surtout à robota, so mbali liba ezo ya te quand même moi la moko pona symbole à sakoli et puis me repose que nda robota déjà ya mobali pendenge moko ti lelo donc attaque kwa zate mara muto azaka na ba tranquille que d'année kobota ezana ena mina bota na famille bien peut-être na ba principe na ye a robota tant robala so ga bali na noter c'est pas un problème. Et puis, il y a bien. Mais nous, nous allons wana. Soit le billet la pour ça va te plaisir ou bien pour le ça va elle va le faire. Bah, mais bah, le n'a pas un bon azana yango, bah, ça est belé. Mon cher, bah, tu vois, bah, rodé trottoir où bah, naki ba ibisa biso, tina GFF, ils font à côté makambo. Bah, na mission, bah, la raté, bah, na mission, bah, la raté. Moi, na wera yoko bala, moi, na jiba bali. Mbala moko histoire échange c'est le comme nani na robota te mama robota nzambe mutapesa yango et puis qui me rappelle discipline ya vie ya moto
bango baza na droite mwana musicien moko ta oyo bota mpona kosala bango plaisir bango babuta bana na bango baza na nini bana na bango bazwa nini tala niveau ya mwana maniki basali bamasali te na kati ya mutuka éducation eza te oyo mobali mosusu clochard oyo ya musicien akendaka place moko te azala na succès kaka epa mama na ye apart mama so mama na bandi komisa kokanisaka no prince babi ya danger mais prince babi ata aleka na avenir awa baya bamisuku ata mota bakopesa ye te donc c'est comme ça donc bana bamusicien bakosala bato na plaisir te donc eza fausse information fausse information nani oyo kofi akendani place epanganga kisi nani oyo kofi akendani na ndako anganga kisi est-ce que affaire yango ya zemi oyo ya Cindy est-ce que c'est vrai ou c'est faux plutôt quand de Cindy ateka mukongo akobota te konso est-ce que zemi ya solo to za lukuta honorable président ndimela ngai mama siko bota ya makambo nzambe alors en émission c'est Dieu qui donne les enfants so nzambe pas yala basi mususu babota te moi si oyo nani mbuli afandaka na vie na biso nani lutumba pendant tant d'années babotaka na vie lutumba babota te mais yango ememela mama mbole problème babotole lupango oui voilà babotole lupango siko suite à lupango oyo yoka lupango koma zamba akipara sute koma soki ndenge nini donc c'est comme ça avec les Congolais baye baramasi précipitant yana na biso ngoma ba famille pauvre ngana na mona na famille na biso te mutu akufi mutu moka ya boyo bayo boto le lupango ezala raté banda na bakoko na biso ti le koko akufi lupango tirele ba noko ba papa leki na ba mama leki c'est que ça continue comme ça ba maman ba kufa mutu ya pete yono abo papa akufi yono mutu mo boyo bande ko na ba boto le lupango ezala raté ba bilo voilà c'est pour les familles pauvres oh ba tout zo monara baza ko kwa makambo te oza sûr que ba famille riche mais soit bana ba kota na banzela ba ya ba drogue bien ba kota na ba via mabe ne osala ne wana oza sûr que Cindy ba obenga na été après décès à Vieram ba omega te elle est d'abord protégée par la loi et puis ndenge za luana Vierambo nana ya botelo mama rifa ou bien tout trop ba bien vieux Joniko muto ya zate etali bangote mais honorable ça on peut sincère ça là sincère tika ki fanatisme pardon ce qui doit sur ça la parallélisme pour les fans à liboso avec Kofi Oyeb makambo ndezala ça la parallélisme entre Cindy le cœur na Alia na malamu parti plus moi c'est malamu azali Cindy le cœur oh nande omoni balangage bato baza koya nango ke no Vierambo souci ya nini ya ali yande azosala babiloko na Cindy eza wana te donc congolais akoma kopondela mutu mwasi na place na ya mutu wana c'est ça les congolais oza koya ozolobaki o te fe alingaka Cindy te azosala na mpona nini mpona souci ya lia te omoni Vierambo aza na atu nyonso ya mobali kino soki motema ne ezalaki pa alia balinga badivorce te honorable président rappelle-toi que ndenge biso mibali tozala boye awa nzambe asala mokili na liloba tozala na maloba oyo tokoki convaincre nango basi na biso ti bakomaki na niveau divorce wana vie aponaki kota Cindy apesaki na balance akiti alia mati likolo yango basuka na badivorce wana parce soki vie azali na posa alia bon eloko nde tomisaka yo ote natiki Cindy le cœur via kotika Cindy mais tant vie azomi retrouver kota na vie asali choix na eti moni mais bango na divorce wana mais tellement congolais yebi trop yango zomona ba bimisa ba makambra wala ba bimisa makambo ndengo telo ba ke non petit na biso efanjo azalaki mobali ya Cindy mais oui azalaki mobali ya Cindy pourtant c'est wala efanjo ofanda et pas maman ba Kofi Cindy bana ipe koyana ndako kuna Kofi pas tomona mais ce qu'on a epesi ngoma mutu ko soir rappelez-vous l'année passée to ambaki ndeko ya Kofi abaki no via zwa Cindy boseka wala pe les mensonges bon omoni attention via zwa ke moseka aya betele solote déjà au départ so via moseka moseka ou bien zwa ke akotaki sa ba ibala aya betele solote ezana ba intimité mususu oyo mutu on jamais permettre ndeko na ye ou bien camarade na un rencontre nango entre ye na mwasi na ye ça ne se dit pas vous comprenez donc wana ce sont déjà babiloko moko oyo il faut rejeter en bloc honorable président Cindy le cœur
atikala koya kotala Fali te Fali na Cindy bakutana na répétition nzembo ya prudence ya nini ya prudence ya bakondom ya biloko onisida bayemba na vie na biso bokulaka ekumani bayemba bango wana Cindy Leker ayemba epa ya Fer na concert ya Fer na stade na Fikine et c'est comme la longolaka vocal ya nani ya Selezino. Selezino c'est parmi les grands chanteurs. Cindy alongola vocal na ye Fer abaluka atana sima public eganga bis abandeli yango so alongoli yango les marquines ezali wana tuna bango nani longola bafoko bo surtout chant terme na biso balabala vocal ya Selezino bamekaka te mais Cindy alongola yango pour ne pas éviter que nous Cindy ya Fer musicien danseuse ayaka na orchestre aoleke pa musicien d'accord tout le monde yango awa nani petit abota na wera zole ndako na poto atie na poto bayo bimono azakane makango na ya le bogar bakenda na bango continue vie na bango na le bogar capuchino yona le bogar yo voilà basala vie na bango c'est normal Sandraline na Sandraline mutera na Sandraline na quartier des Arnal ezaka CNN azai mwasi na ye mais si vous soyez président au CPD na ye mais histoire na ezali donc tout ça c'est dans le passé tant to yaga a to bala rabatwa to ki va le passé ya batuta voilà ça to koto R9 alingama nike est-ce que kutayima nike musika akutake musika te mais tout le monde va ça va vidéo va passer na babiju tout. Bon, voilà, avant de passer à autre chose, honorable commandant, résumé sur quoi un mariage à Kofi, et mariage civil bien sûr à Kofi, na Cindy ne va passer à autre chose. Voilà, je dis ceci. Bino bakadia mpemba, bino batongolo misu, bino batamitema mabe, bino bato boyinaka mamasi, bino bato oyo bozali komisa biso ke na mwana musala, lelo mwana musala bali officiellement selon badira Cindy, bakendaka na l'état na Virambo. Nasalaki recours na consultaki un juriste na Congo na pesi na komo na yawa maître Féline Toto mobali ya mama Fatou. Il m'a dit ceci: la loi permet na code de la famille na biso, la loi permet changement il y a régime matrimonial bien matrimoniaux une fois seulement. Alors na wana ba changer kango na kanine na ka oyo ba benga kango la communauté réduite aux acquis. La communauté réduite aux acquis. Et vous permettre bino de changer nini état civil na bino na nini na ba changer son na bino na code de la famille. Alors ceux qui viennent va prendre basa la yango il faut basa la cérémonie. C'est pas un problème. J'avais encore oublié. Na repère c'est yango boy. Tout le monde ba star américaine et belé ba comment les lois abala a se proposer abala sous moi c'est deuxième fois pendant qu'on s'appelle ça moi sinae tout le monde est bien sûr basala yango na Jay-Z bazonga sur l'église bien ça la ta sur robe ya mariage mais basi babana na déjà donc ça se permet donc ça se fait donc au moins ba mariage o ya Kofi mariage à Kofi na Cindy ezalo ka basala délire basala ba kala déjà ba délire na bango et ça ma ya kala ba délire wana ezali bien pour osukisa dana osukisa batloka ba mama Yolande biso ba fanatique avira moto sepeli na makasi to beteli bango maboko to sepeli na couple la bango très bien habillé donc ba dongolo miso ma campagne na maye wo voilà mesdames et messieurs honorable président ba congolais ba koyeba makambo te ya loi te ba congolais ba ngosala ba jugement na bango nyonso na ndenge na bango na pesa exemple mukawa tout le temps to ko te bi que non mutu abalaka mariage religieux ça va ngamba la moko mais tout le monde vient à ce school Mobutu a ça mariage deux fois vous vous rappelez à ça mariage na maman Bobi na maman Antoinette quand maman Antoinette a Koufi aye ko bala susu maman Bobi ba ça la son mariage mais so muta Koufi so Koufi là ouais il y a divorce il y a consommé ko bala sous religieuse mais il y a problème peut et il faut voir que non tant que to ko la c'est que non mariage religieux ba ça on ngamba la moko ça la on défaut mais Mobutu ça la on défaut ngala ibudu fimo na tu as ça la on 5 fois l'église a pasteur fils il y a que babo ya ni akutana na samile la yetika ba divorce na divorce na ligue 5 fois taimo voilà on va vous laisser suivre un extrait à mariage civil ya Kofi Olomide na Cindy Olomide et dit Mamasi et puis on revient to contre makam suivez ça biso ba fanatique avira moto féliciter couple Olomide merci beaucoup voilà.
à force de faire ici, en fait, le pays. I love you, babe. Je pense que le silence. Oui, madame, on va décider sur le grand cœur. Voilà. Voilà, tout le monde dit beauté oyo Koffi Olomide artiste musicien abimisi lokola mwana 13 ans imra la azonga na kati mwana 17 ans. Mama seb misi beauté bana 21 ans kitoko wapi. Muninga bali c'était moyen de choco frappant et le senga ba cérémonie belete pas la kitoko. Voilà. Moi sur vraiment donc yango moni ne na utalo ba awa mutuno tuna ngai entre Mama Si na Mama Lia nani oyo Virambo alingi na biso na bopete so ezali Mama Si parce que Virambo zakana Mama Lia ba vivant na bango pendant beaucoup de temps mais sourire oyo Mama Si azongisi ni Virambo Mama Lia pesaki yango te. Par contre mère Lia litutu na litutu mais Mama Si tomoni achevi à l'aise via zo biso que non baza ko chérir na ba niveau kutu oyo ba tika ko chérir ta na vie. Entre temps singa zali moi c'est liboso Virambo azuté ezala Lia zali moi c'est liboso te mais na basi yon soana tomoni vie a jeté l'éponge pas à Mama Si c'est il se retrouve là-bas. Mama Si a la droite est obligé Virambo qui pas l'arrêter so bolingo ezalité on to ba la motion na te. Très bien. On peut prouver ou te penser là au passé ezala raté on to ça l'erreur wana te. Très bien honorable. Au moins va pas être sa bonne avis honorable président. On va pouvoir dans la bimana moi si moi boyo mutu bien ningeni ala na yeso de prendre ma mususu mais tant comme attend au bala au moins mutu na se ressaisir ayo bala moi c'est mususu. Pourquoi? Parce que devant le mariage, l'homme revient toujours à la raison et à ses nerfs. Donc, ça rappelle donc avant de se monter, avant de se au bal. C'est comme ça. Très bien. Autre chose à présent. Honorable, est-ce que au temps de vidéo, il y a Michou, artiste comédien de Michou, Mbembele Oyo, m'a publié, pas il y a Jimmy Belao. Jimmy Belao, c'est un ancien Djobou et Jimmy Belao. Jimmy Belao, tu es très bien. Est-ce que au temps de vidéo, tu Nathalie Yangote Nazan Bonimate que Jimmy Belao m'tasali yango parce que Jimmy Belao nazwa chance à kutana nae je crois une ou deux fois na vie bon ça na ma epa ya général Kif na parler ça ne jour moi to panda rapé na bien libé parce que la masse ya massa na libé na bien pe libé na vidéo solo libé donc c'était comme ça mais il y a comment mutaba internet hein patron mais a mutaba délire oui azana ba fina a mutaba délire. Ah, comment moi trop y a pas de sous. Moi un conseil mibali on va publier à basi to mutu oyo bo sona mninga appelle vidéo moi si na yo bo sola yo zo ko enregistrer to mibali on va ka bo sona mninga azo ko enregistrer mutu enregistrer mutu na intention ni. Voilà, on a déjà une intention à ma bé. Premièrement c'est ça. Deuxièmement ngane tikumne na boy awa na eba ata ko enregistrer mututé ata na conversation quand il y a du solo boy na eba ne ba enregistrer mututé na ebi amonte parce que ils ont la intention na été problème ka mo na ko ba na ba tezali ke omoni ko publier moi na moi si ba zo sala yango parce que ba msu na ba zo la on leçon te net singa bo publier le na nga moi si o publier moi na nga moi si o publier nièce na nga ou bien cousine na ngai yeba ke na ko bomayo na le bien yeba ke na ko bomayo. Parce que vous avez détruit vie à Moutou sans le savoir. Moutou, ils ont publié dans un parent naïe. Moutou, ils ont publié dans un la famille, on va respecter cahier. Alors, ils ont publié au bébé Sifi naïe, l'entourage naïe, tout ça, tu ne calcules pas. Mais yo, mais yo, honorable. Je vais te tuer. Yo, on demandait ni que bon soit mbali appel vidéo. Yo, on se la ramtakala. On demandait. Honorable président, Nazo Bisayo. Na bana na lona Jimmy Belao na zokisa ezala bana poto et belé batina ba $50 ba $20 na Kinshasa na ba so sara ba tout ba vidéo appel vidéo na ndewana ba to oyo omoni bana basi oyo
Au moins, rebelle, on a aligné iPhone 17, iPhone boya, mobile, là, pour toi, tu n'as pas, tu n'as pas embatté. Bah, si, bah, mona, bon, déjà, na télé d'Adam, na Eva, bah, si, bah, donc, bah, rebelle. Ebele so le ngeno ba bado bazala ba vidéo ba basa ba publier to ko ta 1 million de vidéos dans mon kolomoko mais ba monsieur bazala ba responsable ezelo ma bête ezanga belo ya ba délire na ba sentiment ya batu mais tant muninga sala ki on tant bozaki na vie malamu bozala ba relation malamu so ko muninga no ba relation eza malamu te soit tu gardes les vidéos pour toi soit tu les effaces qui osent vraiment publier wana eza mabe so asala wana mutu wala la famille na ngai ngana ko bomaye. Merci beaucoup. Voilà, restez encore avec nous, commandant, honorable commandant Congolais de Choboura. Autre chose, on va parler Makambeba funéraire. Il y a eu des décès en cascade, toute une litanie, toute une chaîne, tout un chapelet de décès. Et à côté d'artistes comédiens, notamment, on est intéressé. Il y a des décès, tout le monde qui d'abord, tout le monde qui a Nelly Bokechu, Azali, moi si, Koko Bilay. Koko Bilay oyo bato ebele ba ne ko déplorer ba mona ke na sanité ba bia mela masanga mutakwiti ba pia u téléphone te pour la joie difficile koso neli akufa ki molonga na ye pour neli ko kufa ya Caroline Ikwa ya groupe Sinark. Je crois que c'est Caroline qui va kufa mutolo boso na habité ya groupe Sinark akufa ki et consomme. Pourquoi on vient interpeller ici Nzoto to matanga ya Nelly Bokechu, moi si ya Koko Bilay a été négligé. L'artiste comédien va contribuer. Mais tout le monde va obsèque. Oui, on a rien contre groupe Sina, rien contre peut-être Caroline Ikwa, une actrice pas comme les autres, elle n'avait pas de problème avec quelqu'un, malgré ma cambiasse de conflit pour na Caleb Sinak polémique awate webi que tala ba comédien ndenge ba ye na matanga ya Caroline Iko balakisi yango na télévision nyonso to na mais comment ni différence. Il y a une négligence dans matanga, il y a Nelly Bokechu. Qu'est-ce qui s'est passé? Yoka Siko, l'icône nango, mwandambo ba comédien ba contribuer, on va citer les noms, hein. Ça va vous sentir. Mwandambo ba comédien ba contribuer na matanga ya mwasi ya Koko Bilali, Nelly Bokechu, ya mbongo wana balia Congolais ya ba meli mbongo. Bayibi mbongo ya matanga. Ba comédien bayibi mbongo ya matanga. Ya epesi ngai mutu koswa. Nga na liste awa. Tokeno malemba. Na liste awa, liste ya bato oyo ba contribuer. Na liste awa. Ya quand même tu ebaki quand même Nelly Bokechu. Moi si ya Koko Bilay, soko ata ebaki Nelly Bokechu te me Koko Bilay to ebi asegisa biso aza comédien oya biso. Mais ata ba président bateau baye baye dans ma théâtre, ils n'ont pas contribué. Je vais recevoir dans cette émission Moutou Alembongo matanga il paraît. De recevoir à expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y aura le bateau à contribuer à matanga ya comédien. Bah préféré pas que mongo et pas ya Caroline Ikwa que et pas ya Nelly Bokechu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura ça va contribuer. Cotisation pour l'artiste comédienne Nelly Bokechu. Moutali Bosso, JP Massamba pèse $20. Ano Sanjo, $20. Leader Amisi, oh, après ça, téléphone n'est pas Koko Bilay. Oh, à te qui sont pas te, qui sont pas ça, leader Amisi a pèse $50. Leader Amisi $50. Sephora, $30. Darlene Palata, $20. Serge Mwembo, $15. Mère Vala, $50. Yandi Mos a payé $30. Sundiata a payé $10. Nyonso to esali $245. Aïe. Ndeko comédien Koufi, vous contribuez $245. Ya epesi passi. Ah bah binin. Plus Pasteur Jules a payé $500 yemo Pasteur Jules. So epesi bilinga. Na éviter. Alors, il y a une facture,
morgue pamba après dépasse à morgue ça sont 700 combien de choses de personnes à mutu soit. Donc on va aller vite. Pourquoi est-ce que vous avez négligé Matanga? Il y a Nelly Boketu, bo privilégié, il y a Caroline. Est-ce que Caroline, ça y est cotisation, to sinar nde kundiye, to po Caroline dans ma position, ba honorer Matanga na ndengo. Est-ce que ndenge to le temps va obsèque ya Caroline Salami. Ba obsèque il y a Nelly Bomoniango. Bomoni yango ndengo ate. Ya na mi pour la bino président JP Massamba, yé muto za ka charger makambo ya ba comédien en foi de quoi a expliqué biso qu'est-ce qui s'est passé na Matanga oyo. Yé ale mbongo ya Matanga ndenge ni pour tout la vérité à la radio logo télévision. Président JP Massamba mbote na yo. Mbote Fiston Pelende mwana mboka. Voilà, tozio. Voilà, et ça qui est important oya à la radio le couleur pour expliquer biso pour comment la yo tanga mi na ndenge ya mabe ya kosakana to sala ka musala kitoko osuna ka artiste. Je rappelle ici que Tokanisa fondation Tokanisa besoin d'avoir activité na niveau ya Congo central to koloba yango mais donc to bengeli yo awa parallélisme entre deux Matanga. Pour la nini bo négliger Matanga ya Nelly Boketu, bo privilégier Oya Caroline Ikwa. C'est quoi juste le problème? Bon, moi Mboka, c'est vrai, c'est pas vraiment bon. Oui, Nelly c'est confiance à Koufi et puis oui Nelly na groupe ya Zalaki. D'abord Nelly azali mon instant ya Caleb. Groupe naye président naye a Telemi, yebi Congo Zalaga. Congo yesu qui passe mouvement ezali ba tout balanda. Bon, aussi une des convoqués de venir à BT. Ça a déjà calé. Alors, c'est une actualité. Mais il y a une actualité. Quoi, cette actualité, il fait sur Caroline. Il y a un moment où il va se pencher sur Caroline. Par rapport au nez, ça m'a bon parce que maintenant, il y a un président qui est fort et puis il y a un camarade qui est déjà groupe à Moukete, Caleb. Il va être tellement belé, il va être mobilisé. Et puis, il y a des camarades qui ont été pour aller là. En principe, en matin, il y a mingi. Ceux qui ont koufi, proche de Nabiso, ils vont plus à matin à Nabiso aura. Ils vont proche de Nabiso, ils vont faire tout. Matin à Nabiso, ils vont faire tout. Ceux qui sont proche de Nabiso, peut-être, ils vont faire fort. Ils vont commissionner, ils vont commissionner. Ils vont faire un bon. Donc c'est un peu ça. Mais quand même, Bino Bakondi, quand même, Nelly Boketu, tu as mutu oyo, à Salaï, à Segisa qui batou, œuvre na sur le marché, œuvre na ils ont continué comme ça batou, bon ça niveau à négligence, on a et puis comment ça fait que Bino comédien, le président va comédien, bon quoi, na ba comédien, on va la belé ou ba comédien à combo bazali, du colon ya mbongo bazali, bozo mobiliser seulement $250. Bah comme ça Congo $250 seulement pour la Matanga ya Boketu et puis $250 on a zaki maboko na Paris au Lembo na Matanga. Comment ça s'est passé? Moi Mboka, je crois ebingai depuis Afrique du Zululu. Je crois avec comme Mambo tout ça là. Et puis le baby se marambi ya Matanga kili au kutu l'état de monsieur biso mbongo $32,000. Et pour l'état 1 centime té. Bongo oyo yo moko tangi monta wana nde tokolia eza na kaka monte mabe. Moi j'ai trouvé ça c'est la jalousie malandroit. On dit biso toyaka na bato oyo ba capture bato baza na ba soutien te. Imagine toi nazalaki na mobembo tango ndeko akufi Nelly ndeko major mtabenga tisadidi ya pardon ya kosunga Bilal pa eloko eza te. On se le dit c'est la Bilal abande ni pa kunda mwasi na ye azola mbongo wapi akozela ngo wapi na relation nini et puis na ndenge nini tu vois quand on a yé Nathalie ba abandonné yé bon na tata maye na ngomuke ote bande ntolela dès qu'il a vu ça moi si Nelly be moi si Bilali parce que tiki awa au congolais be ba structure ebele nda pesa matalana ça c'est bien qu'on a visibilité et quoi koyokana boyamba on montre déjà que Nelly a kufaki mercredi hein. J'ai dit, voilà, il y avait personne. Si vous avez une morgue, si vous avez une maïna, je m'excuse, dans 3 pinés, mais il n'y avait personne. Hein. Donc, d'autres, il y a Nelly et même qui n'a moto, qui n'a morgue. Il y a des vidéos. Oui, il y a des vidéos, les amis. Donc, il y a fait un même avec les moyens de transport, ça la nuit.
Oh là tu vois là. ntango nga na ye mobali jiko bavideo ezali azoyamba ngai mo azoba kotika ngai te sunga ngai mpona azoyeba te na kobanda wapi nasuka wapi kutu na mort bato bakotaki nzoto ya namaneli eza bandeko ya quartier ya wenze nde bafuti bafrère mpo bakotia en attendant toya tozwa relève tu vois et puis nous sommes venus tokutani alobi na sunga ye na kosala koboni tosala appel yo moko omoni ozotanga liste wana $245 so na $245 tu vas prendre quoi $5 $6 pour ça nango nini donc ezaka bato baza malendroit et puis toyoki osali badepense aussi famille opesi bafamille $2 na pamba après dépense opesi famille aneli $2 c'est vrai ezali après kosala bacha en principe moko ezali 700 dépense générale ezali $737 alors etikala $2 na kosala nini ifo napesa na famille éprouvé eza yanga te yango moni tosalaka bongo opesi soki moto abi apo okunda bondeko yanga te ozotama yomela c'est bon mais osali kaka la transparence mais moni sikoyo bato babandi koregrete chaque Congo soki chaque Congo azalaka mbongo elingi bakunda neli quand même na honneur mais baprésident masumu ata matanga baye te baprésident elombe bamasasi mutu na yo bamonani te mais kasi ntango ozotape yo mo mutu ese koko bilala alandaka bato te ye bakotizaka te interpele bato nyonso kasi ye bakotizaka te apena matanga bato te so moto ayaka yo ndenge nini tu vois bato bazotala mpe yo oyaka te omonanaka te soki oyaka ta okotizaka baolanda yo so carnet d'adresse mpe eza te ndeko iko akoyi président ekala baza envie amotive ya anse amotive bato nyonso bato tu batelemi po balela ye donc voilà tokozwa mingi te président Masamba sikoyo parallélisme moke baartiste bakufa soki bokufi bino kaka ifo kaka cotisation mwa structure moko na bino ezalaka te ke artiste akufi bakundama na evre na ye ekomi kaka bacotisation donc so akufi kaka cotisation c'est phénomène nini wana mwa conseil moke mwa lecture moke po va finir bon oui toyebisa bango bakinosa fidèle ya basocodal badroit d'auteur po soki okufi société de droit d'auteur ekunda yo balingana bango te oyebisa bango bakosa fidèle na bastructure oyo eza na bamour et compassion bango balinga te bakosala matalana tu vois comme naka l'habitude moto aza na famille na ye mais ntango akufa bacollègue ne bakunda ye donc afamille nde ezalaka liboso lokwa tomesana bopesi ekotise so na makila kese tokosala tokopesaka bandeko bino boyebani te oyo ata lelo oyo soki okufi na limite ata 1 yebaka mpesa kotia lokolo parce que bandeko bakei bakozonga lisusu te ebongo yo na ngai moi ça m'étonne na matango bato yaka ebele momona ndeko akufi atiki bana moto moko tabeta lisolo na ye attends une semaine personne parlera de Caroline hormis tokanisa loko toza na baactivité le 10 juillet messe action de grâce à mémoire ya baartiste comédien nyonso décédé nde tokokanisa ye tokobenga bana baya kozwa rentrée scolaire est-ce que bato tu toyebele wana tokanisaki atiki bana ata mpona rentrée scolaire neli wana fatiki mwana aza na grand garçon na ye est-ce que bato bakopense na ye donc comédien tosulanaka kaka tosuki lelo fondation tokanisa eza na activité na fondation tokanisa eza na activité na mois de juillet na Congo central pesa biso numéro na yo epi parle no ya wandenge osalama non toza na le 27 mars oyo 15h fondation tokanisa esalama na Kasangulu bainvité spécial bazali basele masasi bangata dangadios bayandi mos basungiata tokoma une grande équipe tokondo célébrer na bango na Kasangulu le 27 mars oyo tokoya kozonga na Kinshasa le 10 juillet à 10h messe commémorative ya baartiste nyonso bakufa oyebi na Congo depuis 82 ti lelo tozokufisa baartiste donc bafamille na bango bazwa invitation bakoya topartager moment ensemble et puis tokoprocéder na remise ya fourniture scolaire ya bana mpona rentrée scolaire na bango le 11 wana le 10 wana eza vendredi et puis le 11 juillet toza na marche en mémoire ya baartiste comédien décédé
wana na Willery ti prochité na une visionnaire na Kasabo Personne et ça peut ba don na ba orphelin personne sur numéro non sur composage Masamba dans zone ne faut na oui mon talinga soutenir action plus 243 89 89 97 076 plus 243 89 89 97 076 communinga obenga pour soutenir ba œuvre caritative pour surtout à remplir scolaire dans le mois de juillet et puis la messe commémorative de ça va veuve na ba orphelin ba biloko voilà un programme na décembre nous en mangeons avec nos enfants orphelins. Pas de souci. Tomoni on a la maman linga na photo na comment elle se sent? Maman linga akobi bien amoni? Non, il y a tisiko par le bezaka raté. On a checké la photo pour soutenir. Hier pour bezaka a lo raté, toi amona raté. A lo raté société. Nere malobeka tana. Mais azomona kama lo raté. Azomona. Amoni que me ko bazolo. Et bon boui à cause qui biso aba kwa kele maladie nzoka ezaki nango diabète so ini. Peut-être que diabète peut ça remis soit ba ba raté diabète ko bon mis. Là je ne sais pas, je n'entre pas mais il y a deux la misou. N'aurait pasteur moko à la télévision ba yobi abigisa qui a dit je ne sais pas so jani se font. Merci beaucoup. C'était le président Juppé Massamba, coordonnateur il y a Fondation Tokanisa et Payap Milulu Bakosala. Et kobana na Mars Awa na Kasangulu ba artiste belé ba kosala bomon bango ba soutenir benga limwa pour soutenir yem. Et askali le seul protocole là après chaque Congo azo kanisa ba artiste tout le monde mama talana et bembe to penzoto na obsèque il y a maman la biso Caroline Ikia Tomoni amatalana mais est-ce qu'après obsèque wana waki ba mona yo atiki bana bokolandela bana wana tala tine ya fondation to kanisa ngwana bobenga Juppé Massamba pona ko participer dans activité wana mona yi personnel le commandant congolais wana de Djobour oyoki ba soli pona ba artiste ko liambongo ko contribuer de surtout wana matanga ba négliger mususu console de surtout wana lecture nos années par rapport au bien artiste honorable. Voilà, merci beaucoup honorable président. Nous regardons ma part si Juppé Massamba, c'est notre ami, le grand producteur. Alors, les Congolais, bah, ça toujours bah, premier pendant ça, bah, fausse accusation. Mais quand il y a du concret sur le terrain, bah, on en a raté. Conseil n'a pas ça à bateau. Tu vas venir au tambola, bino ba artiste, bino ba vedette, bino ba star, tu vas venir au tambola. Image ya Souka, ya Koko Bilali, Oebima, ils allaient placer à l'interview. Bah, ABC maman Denise a fâché ma bé. Il y a le maman, bah, maman Denise a fâché. C'était une erreur grave. Aux alliés personnes publiques, aux alliés n'a pas penché en compte pour maman Olive. Mais exactement, au yaro le papa t'a gagné comme moi, maman Denise au baki aussi les gars bonavo. Ils allaient qui malheur mingi na au asala qui wana. C'est pour ça là, dans moment où n'est pas allé voir pas quoi problème est-ce que mutaro data courage comme yebisa maman Denise ke bimisa mbongo pesa réalité donc bino ba star ba vedette ba nani ba homme public pour contrôler ba langage na bino honorable président baloba que non mission to na cimetière te na cimetière ata na cimetière to ko na raté mutu na mutu balela raye selon koyebana na ye selon famille na selon baninga na ye eza na cimetière omona bakundia na tomba boye o bakundia na tomba mususu batonga te omona bakundia na cercueil ya libaya o bakundie na cercueil ya lix malgré biso stokufi mais différence za la kaka ba niveau wana to kosenga kana bino bandeko biso ba artiste botika ba biloko oyo ya kokunda mutu kolela mutu selon lié bani ezali vraiment pas civil Koko Bilali talaka so déjà yo star na téléphone ya te donc ya pas si mingi mais to yebisa ngo que non ba bungisa etamboleli na bango vraiment nzoto moi na et puis mana kimia merci beaucoup. Voilà mesdames messieurs, c'est par ici que nous bouclons session d'habitude ya mokola lelo. Je crois to sololi makambu ya mariage civil ya Mamasi na Kofi Olomide le vieux quadra Koraman to sololi makambu artiste comme le moni vérité que Juppé Massamba n'a touché en aucun franc en aucun dollar des rumeurs et des guy Kobima, mais c'est vrai que il y a eu un peu de négligence. Il y a eu un peu de négligence
ya matanga vis-à-vis matanga ya Nelly Bokechu donc ndenge Juppé Massamba a épinglé awa que oui c'est vrai akitaki mais ata muta akitaki ba œuvre à salaki wana bena simbili sous selo komoko oyo mon ami personnel fait de parler commandant Congolais je bunga na yeba ikutu yango te ke ipaye ko bilai a négligé la première dame Maman Denise Takiero. Un petit conseil, quand tu es homme public, l'andaka bis to pesa ba conseil à la radio ko na TikTok ya. Il faut yeba makambo ko loba so homme public. So ki ata 2-3 personnes ba ebio yeba ka makambo ya ko loba. Ata bibi lobi yango avant oloba tourner ta langue sur 7 fois 7 sur 7 fois 7000 fois sur 7 par so ni nango ya. Tu peux accepter de te faire du mal. Mutu mususu akolo makamka peut blesser yo mais otali moi niveau na yo za nango wana otali niveau na yo otali personnalité tu acceptes de te faire du mal au fandinia pour eleka. Vous croyez que mutu ko président de la République par exemple à sa besoin que les boîtes c'était à sa besoin que les boîtes aro que ne peut boîte à mbonga dumpa kei mais pour la pas na aro que n'était pas na aro que n'était parce que la fonction au za nango et ko permettre yete akende et si kamoko boye pour la ko déshonorer les réalités. Pour la père le conseil à ceux qui au bali ko bina moi dans sa mutamona makasa nkembo. On makasa nkembo ya. Tu peux parler partout. Et ça la ba muso ko sunga mais la musique. Et ça la bisika muso ko komate par rapport ya kombo zana ngo ya. Et tala siko ko bila il a non. Boya ngote ba ko bila. Mais pourquoi? Car l'adresse est zati. Attaque car l'adresse est zati. Mais na kombo na yewana on peut venir en aide et pas naïe. Talasiko. Mais oui, bon, la chose est tamboula. J'ai compris. Le quoi, ça l'interview, là, oh, mutakoba ngapé, oh, son là, il est quand on dirait, naza contribué. Donc, faites très attention, ceux qui ont en public, madame Olobaka, pour Mabé et Communauté. Voilà. On s'arrête ici, mesdames, messieurs. Merci à mon ami personnel, le commandant Congolo Anderson de Djobour, la voix digitale, cabine à courant 6600 volts. Je répète ici, Mobali Yamama Kofi, première dame de la République. Merci à président Juppé Massamba. Merci à président Juppé Massamba. Ouais, il faut ça va éclaircissement. Pour à laver personnalité naïe. $2 au bazon de sa famille ya Bokechu Nelly. Ba osomba nguba lipa tondereni tala sincérité. $2 zongi. Kitoko. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini. Babo makamoto na petrote polamba na babola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection pana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.